tous les Congolais du monde entier baza de cœur avec eux. Babeta batala mbongo te o tant tozonga ba opesa biso jeep tonini babeta parce que za bendele ya mboka eza donc eloromo ya bino moko tangu obi ataba Cristiano na quand on fait les documentaires balobara a gagné na époque boy donc etika la na kati ya nzoto ya paquet kalio wana donc yango moniso kozomola ba bitumba na biso mususu zota par rapport à ça bazobanga ke Léopard à cause de ce troisième coupe. Yango mon toza combattre makasi mais concernant mamba coronavirus oyebi eza média na kolo bateke baza bazonyonga biso so inene non biso no soto kotaka na jango ke ya malade bon to yebi yango mais premier match au total ki pona ni batika ki biso total yango tina suka tala ki on peka libanda si libanda kaka libanda konzamboka pexi makambo wana mais soka pekisi makambo wana donc erreur ezali puisque il faut azela total ba makamatal ba match soki total esili après allez pas de problème oya biso moko eza injustice makasi nyoso bosaka po éliminer Congo biso toza posa biso pe to gagner ba éliminer Congo na likamni Congo esani kasi Congo esa eloko te boko ba biso ba corona na tongo corona na midi tolingi honte watika biso to beta biso pe to ramener coupe na mboka ya biso. Oh, on a yebi, étant que Congolais, on a yebi que coupe roya. Vous gardez l'image au team que coupe roya, on a eu nos coupe roya. Gardez l'image au coupe roya, pour l'accepter, on a eu nos coupe roya. Au Cameroun, on a eu sur coupe roya, donc coupe toquetti final. Donc Maramo qui peut entrer, on a eu sur coupe roya. Bomba image au bimson coupe roya. Deko balandi ya kuli média télévision nazongeli bino lisusu ngao ya bino sabbatique Samantha Kelezi toujours na lignée ya ba maman hein na mulonga ba maman donc ngana landa toujours ba maman là je vois maman Françoise Vita maman Sylvie Bongo ba maman baza tellement ébélé alors lelo nazongeli bino pour na cadre ya micro baladeur na biso boyebi depuis un certain moment match ezobetama na Cameroun. Alors, Léopard na biso pe baza na kati ya compétition wana. To mondenge match betami na minute tozolo ba boye Léopard na biso eleki na quart de finale. Alors, yango wana lelo na kiti awa naza na kati ya commune ya Barumbu na ye kotambwisa micro na ngai epa ya peuple congolais epa ba kinois ba o baza koto ya commune ya Barumbu ba meka un peu kopesa biso ba impression na bango. Par rapport à match ndenge ezobetama par rapport à ba joueur na biso oyo bakangi na maladie ya coronavirus na entraîneur na biso et voilà donc restez ensemble avec nous, restez connectés, restez branchés sur Kuli Média Télévision pour na ba oyo ba biso pour la toute première fois. Alors beau s'abonner puis beau cliquer na cloche pour chaque fois vous aurez une notification, il y a une émission, mingi. En tout cas, botika la scotché, c'est parti. Oh, nae pas ya je peux l'appeler comme ça. Papa, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce? Combo Gloire. Gloire, tous un coup l'immédiat télévision, tu as tous l'impression par rapport à Chan Dengezobe Tamakuna na Cameroun. Léopard, comme ici na quart de finale. Mais toyoki que bakangi ba joueur na biso ebele na coronavirus y compris entraîneur ba impression no ezanini est-ce que eza kana e bani basala biso to pende ni poto comprendre parce que ba équipe mususu bakangi ka ba deux joueurs na bakawana mais biso toza eza 12 cas 12 cas ya coronavirus ba impression non ah oui ba impression na ngai soki pona mambo ya o etali mambo ya Léopard soki na koloba Léopard na biso d'abord tout d'abord faut ébaki biso Léopard babanga biso na makasi. Puis deuxièmement toza ba tenant du titre. Toza na deux titres o banda compétition e bandi eza na équipe motatikal ko zo deux titres. Yango moniso ko zo mola ba bitumba na biso mususu zota par rapport à ça. Bazo banga ke Léopard à cause de ce troisième coupe. Yango mon toza combattre makasi mais concernant mamba coronavirus oyebi eza média na kolo bateke baza bazonyonga biso so inene non biso no soto kotaka na jango ke ya malade bazaki na bango atteint
soki ke balandeli bango basoin na bango bien, peut-être bako reprendre basoin na bango basanté na bango. Mais concernant vraiment maladie, na vraiment la mambo ebele roloba pena te, mais bon va regret makasi na kati ya motema. Mais parce que toyoki bango moko ba joueur na entraîneur balobi que bazata na ba symptômes moko te ya maladie wana, mais kuna balobi bango ka bazana. Vous savez, l'autre fois j'ai suivi monsieur Ibenge na yokaki coach ane koloba concernant mon maladie wana bi oui bazalaki atteint, mais eza juste kaka bakangaki bango na ba symptômes wana bakanga na bango ngolo c'était que baza vraiment atteint vraiment makasi, mais kalami te bazala libérer ti samedi bazala libérer ba isama na batu mususu. Voilà, ba chance ni o souhaiter na ba léopard na biso. Soki ba chance nako souhaiter léopard na biso, léopard na yebi ke tokolonga ba sala kan entraînement na bango bien, moral esprit na bango nyonso za la esika moko ba perdre te, ba continuer kana même esprit yo ba nango, ba continuer na tuna suka toko zwa pe toko remporter pe victoire. Ça va papa, merci beaucoup. Bonjour maman. Comment on est? R10. Comment on est R10? R10. Lelo tokiti ana kati mabeye na bino poto beta lisolo ba léopard. Yebi ke ba léopard na biso ba leki na quart de finale. Pourquoi ba liloba nini mpona bango na? Ezaka bonne chance na mutu nzambe nde mutayebi ba kanga biso na ba corona ezana ba silimo mabe. Mais biso toza na défi ya makambo tuto yaka na coupe mamutu eleka bien. Oto tikali ezaka panza mine mutayebi no wakena. Ba corona ngo pe bango ba joueur ba bikeza ngo lukuta. Ba na bango ata nilo monter la seke ba na corona. Siko ba oko c'est la biso, ba osa biso kanai bongo poani. Ba pays to beta nango. Non bakangi mutu monter na corona mais biso bakangi biso plus de 8 sets. Eza da mabe. Donc biso to tika nyonso tuna maboko nzambe. Biso mtozo ndeka coupe yango. Ba avantage ya tu ya bango ba kasser yango nde na ndenge na bango. Ba mso ya baksezali. Le bakseza biso ka to ya na coupe. To ya na coupe. Merci beaucoup. Bonjour maman. Comment l'année? Dao. Papa Dao, to na mabe na bino kotu na bino mwa mituna par rapport à l'équipe nationale na biso o ezobeta sikoyo na Cameroun, o eza pays organisateur d'ailleurs, il y a ba match oyo. Moi liloba ma pona ba léopard et puis il faut signaler que ndenge toleki na quart de finale bo to kobeta na bango moko pays organisateur. Moi ko banga ezate. Bon, merci pour la parole. Pour la RDC vraiment tous dans les bons. Et là que to banga na mboka vraiment ezate. Et donc ça mingi makaska ki to pesi léopard bonne chance to betara ni to betika match aussi que c'est passé à Kaminga te to bi que to la victoire na Congo. En tout cas vraiment tout est dans les bons. Tout dans les bons. To pesi ka bonne chance na léopard to bangelo mo côté to toujours uni car nek to besti match aussi c'est passé nenge pe to beta na kati na mboka kuna et c'est passé toujours bien mais to ka na qualification to bi que moko to dans les bons qui c'est passé pe malamu. C'est ça l'importance. Voilà, Ibenge siko pendant un moment balongola qui mais du coup bazongisi okoloba nini Ibenge atikala to pona basali mabende bazongisi o sepela na classement na e Ibenge aza coach ozo coacher na kati équipe. Tokoki to bate atoloba ke akendo bien loba ou pas eza makambo ya football. Sora zali dans les bons on est ensemble. Donc aza dans le banc. Oui, dans les bons. Tu auras qui abela qui par ceux qui malade mais ce que toki que bon, des pas malade ça na mboka. On doit se protéger en famille pour tout les amboka. Ceux qui ont qui ma casse dans les bons, à Roson, ça va, c'est pas grave. Ça va, merci papa. Mote maman. Comment on est? Hero Memba. Hero Memba, papa Hero Memba. Tony Kato a l'impression par rapport à un match n'engue zo betama. Ba léopard na biso bazo beta siko na Cameroun, où ils a pays organisateur. Hein, moi l'obama pour na ba léopard oh tisiko parcours na bango eza malamu to komi pa na quart de finale moi liloba no moko pona bango liloba moko pona liloba to c'est la victoire ko biso message ya ba victoire ya CHAN coupe roya à RDC attaque nzamba za na biso coupe roya bona obangité parce que quart de finale au to beta quand même na pays organisateur ils elora mukiete biso to banga te po de équipe ndenge zali équipe betaka ya défendre toujours mboka to roya na coupe roya bakanai bakangi ba joueur na biso na corona entraîneur donc yo pe nous a pena sûr que coupe wana egoya parce que ta sema maman to sawa to eza lukuta ya solo te oui so za solo mais là la joueur zo beta te zo beta sege to wana coupe. OK ba chance ni souhaiter bango
parce qu'on a bonne chance. Tous les joueurs, l'entraîneur, la soigneur, tout les supporters de Congo et au Simba. Ça va, merci papa. Mbote maman. Comment nani papa? Comme on a papa Norbert. Papa Norbert, le loto il kama solo ya ba léopard na biso oyo. Ba na parcours kitoko ba se pesa mboka mobimba na compétition ya CHAN. Ton l'équipe na to comme na quart de finale. Oko ba liloba mo pona bango? Nazana loba moko ya loba na bango na pesi bango félicitations makasi. Mais siko nazana point d'interrogation. Na mboka na biso ndento ya boye, biso to tala match, to sil setina suka boye police ezo ya obeta na massage partout, bato bapalangani. Ba o même pe na bakiti. Police ezo ya obeta massage point. Ba obeta massage puisque RC leki. Puisque c'est l'équipe kasi bino boye bi mamba couvre fête. Bon, to yebi yango mais premier match au total ki pona ni batika ki biso total ya ntina suka. Tala ki on peka libanda. Si, libanda kaka. Konzamboka pexi makambo wana. Mais soka pexi makambo wana donc erreur ezali. Puisque il faut azela total ba makamatali ba match soki total esili après aller pas de problème. Oya biso moko. Loyo sengi mkonzamboka yango. Ya na sengi yango donc atika biso mo liberté na finale na biso total yango tina suka. Ça là sûr que message no est commis mais au kolo basko nini pona ba joueur na biso nyonso o bakangi na maladie ya coronavirus na entraîneur na biso ibenge ba obi aza maladie ya coronavirus pona yo eza mambo solo to eza ba osa biso ka kanai po ba disqualifier ezali kanai eza solo te ya kanai biso moko toza médecin o aleki bango na kombo na muyembe aleki bango avant tout bakende kuna est-ce que basala ki bango te kaka bakende bakuma kuna pa na bango maladie wana ekomi est-ce que ezala eza kanai ba osala balingi te biso to avancer mais nzamba zali to zo kopo wana. Ça va papa, merci pour la contribution. Bonjour maman, lelo toye na mabeye na bino toyo betali solo ya CHAN Olanda football. Bien sûr, je suis amoureux du football. Ok, ben impression non par rapport à match n'engezo beta. Bon, pour nanga vraiment Léopard a ça de tout son mieux pour n'en retomber la bendele ya mboka na biso ailleurs. Bazo beta kitoko makasi, on est très ravis. Mais tozo bang eloko moko avec le fait de kozwa ba sango wana ya ba corona wana o bazo pesa bango bazo démoraliser ba joueur na biso parce que le fait que bazo tia ba joueur oh peut-être non ba betaté sur le terrain ba quoi qu'on faire risquer biso to perdre coupe parce que c'est qui est vrai que non aussi toza arrangé pour na ko nini ko récupérer coupe wana e yati awa siko babangi peut-être yango. Alors on a ba joueur wana bazo tia bazana expérience te ba bi ko petaté on match ou to leka c'était facteur chance. Bazala qui vraiment n'a n'unité, c'était vraiment facteur chance, ils n'étaient pas à la hauteur. Dans la match, ils n'étaient pas à la hauteur. Donc, Ezaki vraiment n'engezana neti car neti, oeroya eya. Mais nzambazaki na biso parce que RDC zala déjà nzambe. Alors, to senga vraiment que ba joueur ba mi pesa pour que ba que non, donc nini waneya coupe aneya. Ok, ba chance nini on souhaite na ba léopard na biso pona quart de finale tozo beta pe suka nango so peut to suka wana so peut to continuer to suka na quart de finale te. Nous sommes des cœurs avec eux, bato bakenda qui baza des cœurs avec eux, tous les Congolais du monde entier baza des cœurs avec eux. Babeta batala mbongo te o putain tozonga ba opesa biso jeep toni ba beta parce que ça bendele ya mboka eza donc eloro mo ya bino moko tangu obi ataba Cristiano na quand on fait les documentaires balbara a gagné na époque boy donc etika la on a kata nzoto ya paquet tika liyo wana donc ba beta po boya na coupe wana etika la gravé que na zora coupe na année boye na yaka na ngona mboka na biso. Ça va, merci maman. Bonjour. Comment on a Mon nom est Monsieur Jean-Yves Kwame. Monsieur Jean-Yves, autant la match Makasi. Na mona fe. Ngalinga ndeboy. Sko lilo bani okolo ba pona ba léopard na biso o ba beta match parcours kitoko jusque là. Mais bon sikoyo bakangi bango ba joueur rebelle hein bakangi bango na ka ya coronavirus y compris entraîneur na biso. Lilo bani okolo ba bobangi ezate. Est-ce que ça canaille?
est-ce que ils ont solo et puis quart de finale au betana pays organisateur bo bangate espoir ils ont que coupe ani roya malgré ba joueur parce qu'elle qui question ma joueur na Congo tona ba joueur rebelle question maladie effectivement maladie ezali mais on les a empêché de soigner on a yebi étant que congolais na yebi que coupe roya bon garder image au team ko coupe roya bo bimisa on a eu nous coupe roya garder image ko coupe roya pour l'accepter nga eu nous coupe roya au banga Cameroun na yebi so ka coupe roya donc coupe to keti final donc marambo to qui peut on na yebi so coupe roya bomba image au bimisa ko coupe roya et donner ma ouais j'en ai bu sous teloni no bag ça pour papa conclure na era que coupe roya merci beaucoup papa. Bonjour. Comment on maman? Ma blondine. Ma blondine. Otala match. Otala match. Sko okol balobani po Léopard na biso ba komi na quart de finale et puis ba beta na pays organisateur o eza Cameroun. Wo bangate. Na lobani loko ani. Batika nde tozo penalty na biso to rater wan. Comment bazo ça injustice nengwana? Batiko ça ba injustice ba bino ba supporter ba soki ba benga mo bana. Ba mikonjwana ba arbitre na ba nini ngana injustice wana eza honte penalty to beta match normal makamna bino wana ya ba corona na ba nini wana ya mama lukuta bobeta eza injustice makasi nyeso bosaka po éliminer Congo biso za posa biso pe to gagner ba éliminer Congo na likamni Congo esa ni kasi Congo esa le côté beaucoup ba biso ba corona na tongo corona na midi to linga honte watika biso to beta ça peut te ramener coupe n'importe un biseau. La chance ni oko souhaité na Léopard. Na ninka Léopard toi si ma bango. Basa amsala ba beta. Hein? T'as encouragé bango ba ke liboso et ça l'a bien pour na biseau nyos. Merci maman. OK. Bonjour maman. Comment nani? Comment nga Fabien Kabamba. Papa Fabien. Lilo bani rôle ba pona ba Léopard na biso oh lelo ba comme na quart de finale. Bon, na souhaité bango ka ba bonne chance. Malgré pende tozoyoka ke bakangi ba joueur musuna ba coronavirus naza sir nango te mais bango moko bazo réclamer que baza bien. OK, espoir ezali ke coupe wana roya. Oyebi ke quart de finale to beta na Cameroun o banga te. Et coupe roya avec Fati Béton tout ira bien. Ça va, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Comment nani papa? Alphonse. Papa Alphonse, na mono lati pe tenia ba Léopard ango wana sengonde to comme na quart de finale lilobani okoloba. Na nesengo makasi et puis nazana kondima ete chan o to komema yango. Baloba basala bon naebi na kondima to mema chan ko yepa na biso. Malgré coronavirus ba joueur batikali ndambu pona obeta. Bon basala wana ba trick. Basa ba trick na bango mais nazana kondima to kolika kaka. C'est pas un classement ibenge au sepende bazongisie ou bien balongoleka. Bon nga na sepeli na ngai na sepeli na po ibenge a vrai coach na sepeli bazongisa ira ndi bazongisie na sepeli mangasi. Merci beaucoup. Mbote. Kombo nani? Kombo Moïse Kabango. Papa Moïse tozolanda match biso nyonso ndenge ezokende ba joueur na biso ba komisiko na quart de finale. Et puis bah okutana na équipe oza pays organisateur Cameroun. Okolo baliloba nini pona ba joueur na biso et puis ko banga eza tende to beta na pays organisateur parce que mingi pays organisateur nde mutu ezora coupe. Est-ce que yo peno za kondima ke coupe wana roya a? Certainement coupe Koya parce que toza na équipe est convaincre déjà. Jusque là, nous sommes à la hauteur par rapport à d'autres équipes. Pays organisateur ango moko ezo banga biso donc Soto Betina Bango quart de finale, espérons que nous irons en demi-finale, certainement. Et pour le cas de coronavirus, les joueurs ont corona, y compris entraîneur. Bon, ça reste à vérifier parce que il est pratiquement impossible que plus de 10 joueurs basent au coronavirus. Pourtant, Baoutaki va bien. On ne sait pas. Na kondimate parce que coach est moko aloba qui ne présente aucun symptôme jusque là. Vous avez un coronavirus c'est que symptômes peso eza nango te mais oza nango. Symptômes à liboso eza fièvre mais so muto alobi azata na fièvre te c'est que ça reste à vérifier. C'est que il y a des cas il y a ba fièvre na ba cas eza na fièvre te mais oya biso ça reste à vérifier. Ba luki la biso ka problème. Ba luki la biso makam.
Merci beaucoup. Bah, chance ni encore souhaité na ba Léopard. Vraiment bonne chance à notre équipe. Nous avons une équipe où qui Chan à Liboso. Où ils Chan ceux qui a mis ça tout au Kozoa. Certainement espoir ezali. Merci beaucoup. Bandeko balandi ya Kuli Media bozaki ebele na sima ba téléphone na bino ya ba machine na bino ba PC na bino pona kolanda micro baladeur oyo tolobeli ba Léopard na biso. En tout cas na pesi merci na bino nyonso o bozo continuer ko s'abonner, bozo continuer kolanda ba émission na biso. En tout cas grand merci à vous. Merci na caméraman oyo azara toujours là pour na biso. Dieu donné ma oyo toujours fidèle à maman Un grand merci à toi et na pesi sous merci boena oh babengi papa Tony molongani ya maman Alice et pourquoi pas à maman Nini aussi molongani ya papa Eloge. Restez branchés, restez scotchés. Oui, abino déjà zongi te mon kitania ba maman assez à zongi dans beaux à scotché na que bolinganga tellement ya mingi donc bon zabilo quoi bien ben émission est bien ba sujet kitoko na pesi bino rendez-vous très prochainement. Mais je veux encore signaler que ngayo ya bino na salon de coiffure un salon sabbatique chez maman Chou. Donc ba o balinga ba tantine bien ba maman a bien ya classe o balinga kosa suka kitoko au bazan ba cérémonie na bango ba marié to la sera ba marié. En tout cas boye belé adresse ezaka moko to na croisement Itaga Kabalo. Donc sur ozoya no na taxi o kitino kana wenza kabamba wana otunika croisement Itaga Kabalo au talara na droite na yo au mona salon sabbatique au mona salon sabbatique coiffure. Donc restez branchés, restez scotchés sur votre chaîne Kuli Media Télévision. Bye bye et à la prochaine.